kichimba chika china jinekawe andutele so tele nyabona tele fafa andutele so yo kera ngai mawa ngai mwara pesa ngakopa maya pio wa mongonga kaukie bato nyonso ya mokili baboyi ngai pona yo kera ngai wayo yokera ngai papa yokera ngai wayo yokera ngai papa bomongo ya maenza kombe papa bomongo kicho papa ise abane akizipiko nalola kroba sheluba yokunye haleluya ozana haleluya ozana haleluya ozana haleluya ozana mokoro mokilinde nzambela nguye mokelilo pe mokili papala bana ovandi kuna na lola banjelu bakoyemba haleluya ozana. Oui, shalom, shalom. Shalom naba Elinyo Sobipai Bozwami na 4 coins ya monde. Shalom naba Mouré ya bonne parole. Shalom epai wapi Bozwami pona kozela tango na biso ya émission Le Temps d'Isali. Toyebiete mbula oyo eza mbula ya bilaka, eza mbula oyo nzamba promettre biso ba grande choses. Oyo nzamba alingi asalela biso ba grande chose yangwana tozana esengo pe yo mutoza kolanda biso ozala motone esengo parce que tango nyonso tokobanda ko partager émission na biso na kati na bomoko ya mboka esengeli ozalaka toujours na air parce que cette fois-ci tokobanda ko sala un effort pour la ponctualité et de manière que ba makambo ebele to zangisa yango te. Yangwana tongi ko sambela avant que to banda matin na biso na poko na lelo. Et puis tozala kana habitude de ce qui émission ringi ko banda tango biso tozali ko partager pona bino pe kuna bo banda ko partager bo zela kate que ce qui émission bandi bo bandi ko partager déjà bien avant de manière que bande comme sous bazaki na mo distraction bayeba que le temps d'Isali est bandi. Yangwana toko gumba mituna biso ko sambela pour na koyoka maloba na nzambe. Seigneur notre Dieu, topesio merci pour na poko na lelo. Merci pour na mbula ya sika opesi biso ya 2019. Merci pour na bilaka. Merci parce que yo ozasi mona maloba no pour na tia na kosala yango. Butu na lelo tolingi koyoka maloba na yo. Bibelobi poussé par ton esprit, les hommes ont parlé de ta part. Tika nzambe Saint-Esprit ou azali enseignant par excellence. Ayeba na komimonisa à travers liloba na yo. Pwete mutu moko na poko na lelo apambwama. Ya moyini, tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur,
to résister pe to tindiki yango musika na biso tika okamba moma oyo pe opambola baelibi pai bazwami na bandako na bango na kombo na Kristu Yesu wazali nzambe kolope musugi na biso nde tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Amen amen. Nzambe aleka kopambola bino lisusu parce que ezaka toujours esengo pona biso kokuta na boye ndenge nalobaka toujours ke oezalaka moment ya fête ya maloba na nzambe, fête ya ba élu, fête ya ba ponami, fête ya ba longi bipai nyonso bozwami tika nzambe na lola aleka na kopambola bino vraiment tozana esengo avant toute chose ya kopambola ba oyo baza ba fidèle depuis 2018 bazali kolanda biso kino lelo nzambe na lola akanisela bino parce que ba promesse na ye ekosaka te. Na pamboli chéri nangai évangéliste Sephora bipa ya zwami na pamboli basali na nzambe nyonso o bakolanda biso lisusu poko na lelo na pamboli basali ya Mepsa Efrata awa na kati na Stockholm na pamboli papa Remi pe mama na biso Dorcas na bosanite Mepsa na Yetebo na pamboli Musai na nzambe mwana nga Sylvie pe mobile na Jean-Paul na pamboli pe évêque Pachu pe na mwasi na ekuna na Yetebo na pamboli église mwimba Mepsa na Yetebo nzamba pambola basali na nzambe ya Mepsa na Angola nzambe akanisela ba élu de Dieu nyonso o bazali kolanda biso na poko na lelo tikete liloba oyo kobima na poko oyo ezala lipamboli pona basali nyonso o bazwami pe awa na mboka na Stockholm na bosanite LG Peniel nzambe aleka na kopambola ye nzambe apambola bomoko ya mboka Patrick Momo pe mama na biso Pauline pwete tango nyonso bango bazali ufure au moulin pwete bino bomona biso na bandako na bino pe boyoka maloba na nzambe tika nzambe na bikamwa akanisela bato na nzambe nyonso bipai bazwami na kati na Europe na koki kobosana te Ezaïe Saïf Dr Ezaïe Saïfa bipai wape ozwami couple kitoko pe mama na biso mosakoli mete nzambe na lola akpambola bino bato na nzambe toza na bomoko nzamba kanisela servante Ange nzamba kanisela mama na biso ya Lolo nzamba kanisela mama Micheline Landu nzamba kanisela ba servante nyonso pe oyo bazalaka ko soutenir biso na mosa na nzambe na bosanite ba femme engagée nyonso bipai bozwami nzambe aleka na kopambola bino bana nga nyonso pe ba élu de Dieu nyonso bipai bozwami nzambe na bikamwa a mona bino pona mbula oyo ya ba promesse lelo tolingi kokota na mama na biso na likambo message o nzamba pesi biso ezali ete la moisson abondante. La moisson abondante yangonde mama na biso ya likambo na butu na lelo. Oui, moisson elingi koloba tout simplement kobuka. Na lingala elingi koloba kobuka. Moisson ezali kotalisa biso pe lisusu en français que ezali récolte tope koyeba kobuka oyo bambuma balonaki na kati na bilanga. Moisson ezali récolte ya ba produit oyo to kokaki kolona ekoki kozala bilanga ya masangu ekoki kozala bilanga ya loso ekoki kozala bilanga ya bleu ekoki kozala bilanga ya bambuma oyo tolonaki mais sima na tango moko soki période oyo ya kobuka ekoki babengaka yango moisson. Moisson elingi koloba moment ya korekote mbuma ya misala oyo biso tokona kina mabele to semence oyo biso tozwa kina maboko na biso pona kolona de manière que lobi ebote la biso mbuma ebote la biso mokama na mokama. Alors nzambe ayebisi biso ke mbula oyo ezali mbula ya moisson abondante mbula ya excellence elingi koloba ke tango bato bazali kokota na kati ya excellence kuna bakokende kosala moisson to pe bakosala récolte ya oyo bango bayebaki na tina na kolona kosala moisson elingi koloba ko recueillir en grande quantité oyo mikona to tiaki na sera mabele ko récolter ba gain to pe oyo biloko ezali ko produire sima ya kolona yango
Yangwana okomona na ba langage mingi ba okoyoka bato balobaka celui qui sème le vent moissonnera la tapette, c'est-à-dire que bandeko bazali ko luka ko cité topé baloni mobulu bango bakozwa mobulu ya grande envergure topé ya lolenge ya makasi lingi ko ba ke récolte to semence moisson ezalinde bambuma ya misala ya maboko ya bato tango bato bazali kolona. Bien aimé, ils ont dépendre na semence au motakoki ko zanango na maboko pote akoka na ko récolter to a moissonner biloko yoye alonaki. Lelo biso tozoko kene komona eloko moko mutu ya likolo la grande moisson. Ça dit que la moisson abondante. Et puis Zamba lingi ko talisa biso ke abondance lingi koloba ko fuluka ko zwa ko leka o biso tolonaki ko zwa mingi koleka otolonaki. Vous avez remarqué que ceux qui motofa na bilangane ya munene akoki kozala na kopo to verre moko ya masangu tango ya kokotsa ngona mabele masango yo mukolo ya moisson ekoze susu verre moko te ekokoma basaki ekokoma ba tonne ekokoma ba kilo. Ça dit que moto amsali moisson a récolté produit en abondance koleka oyo semence ya simbaki na maboko nae. Nde mama na biso na likambo mbala mingi toyeba kateke poto fuluka poto pambwama poto mona toza la dans l'abondance ezo senga toza na semence moko na maboko pe toyeba kolona yango mpoke lobi ebotela biso kolasama na eloko biso tolingi kozango ya kofuluka. Mais ekoki kozala concevable te ke moto aza na semence te na maboko moto azui risque te ya kolona moto azui risque te ya kopona qualité ya semence bongo abanda kozela récolte to andima kosala moisson bipa yo ya lona kite. Bien aimé, ezali pasi mingi komona ke to koti na mbula ya sika bato bazali kosambela me bakozela na suka ya mbula apambwama akozela mosala akozela mbongo me alingi kosemete to azana likanisi ya kosemete me alingi ke azwa yangona poko na elonza alingi kopesa biso message moko wesengili koyeba ke komi tango yo mutu asala moisson pe moisson en abondance. Totanga nano na mokana na Actes des Apôtres na chapitre na biso 10 tokobana na verset 4 pe tokobana na verset 1 pe tokosukisa na verset 4. Dans le Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 1, tina verset 4. Nzamba pambola ba Eli, ba nyonso, oyo, ba yebaka toujours kokoma, bana mayele, oyo ba sungakangana kokoma, pona baninga msusu ba kokota na sima, ba yeba de quoi il s'agit pe tolobela kinini. Texte na biso ya liboso, ezali na mokana na Acte des Apôtres, chapitre 10, premier verset, pe tokosuka na 4 verset. Je lis au nom de Jésus. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, satanien dans la cortège dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit, Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Parole du Seigneur. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Bien-aimé, ce qui n'a pas zonga kotanga ici qu'on a mbalana misato, c'est parce qu'il y a une révélation. Il y a une force, il y a une puissance na kati ya maloba oyo. Il y a la vie na kati na maloba oyo. Awa toli ko mona ndakisa. Ya ndeko na biso moko bo Corneille tope mo capitaine na basoda. Ndeko Corneille azalaki mo Yuda te. Ndeko Corneille azalaki na église dénominationnelle te. Ndeko Corneille
azalaki diacre te na kati na église, azalaki pasteur te, azalaki apôtre te, azalaki na ba titre te, azalaki même pas chrétien, parce que ayebaki pe Yesu te, ayambaki pe Yesu te na bomoi na ye. Bien aimé, mais eloko nga na bandi ko réfléchir na kati na message oyo, ndeko oyo afandi mukolo mosusu kati na conscience na ye, kati na bomoto na ye, aye ko comprendre qu'il doit y avoir un Dieu dans les cieux. A telle nature, a soukisami que le monde ne peut pas exister sans que mutu moko a créé yango. Et ce Dieu là nga il faut na banga ye. Vous savez, il y a des gens ba kende ke na bango ba église te, ba fanda kana bango na bandako, nazako soutenir yango te, mais na sina mona expérience oyo. Plusieurs personnes ba kende ke église te, mais abotami le ne naturellement bon. Azali ko respecter bato nzambe, azali ko respecter mikolo, azali ko sunga meme bato na ba quartier. Soki matanga ezali na quartier ko mona ye wana ye, abakisi mbongo ya café, abakisi mbongo ya cercueil, mariage ezali ko mona pe ya sali contribution, mais ko mona moto yo amelaka na mwa masanga na ya kende pe église te. Mais motema malamu ko soutenir ba jeune na tamu susu na mo ba misolo ba ko sala ba activité à jeunesse, ba ko créer ba activité na kati na quartier, bato mingi ba botama boy motema malamu. Mais vous allez remarquer que na kati na mangomba ba qualité oyo kokuta ngo penza mingi lisusu te. Okuta bato oyo bazali ko banga nzambe, okuta bato bazali na motema ya malamu, okuta bato bazali ko comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Mais na église ndoko kuta siko isika bato ya mitema makasi, bato bakomi na ba cœur dur, bato ba meseni na nzambe, bato bakomi ko mesene na liloba nzambe, bato ba meseni na ba prophétie, bato ba somo ya bonzambe zesusu te, nde na kati ya église. Bien aimé, ndeko Corneille azaki moko ya bato wasungaka bato na quartier, mais ayebi Yesu te, akende kene na église te, azui résolution na motema na ye, abi ngai fona banda ko sunga babola, ngai fona banda ko bondela. Bien aimé, tango ya zui résolution o ya ko sunga babola, azali ko pesa ba omone, omone ezali mwa makabo oyo ba pesa ka babola, bato ba na makoki ya kozongiselo malamu te, bato bazana makoki te ya kosungama, mais yo azali ko pesa bango makabo, nde na lopoto ba benga ngo ba omone. Donc il y a une résolution wana, une likanisi réflexe wana, ya ko sala ka ba omone, mutu pe tinda ki yeti. Azaki pe ko banga mutu te parce que azaki d'abord militaire. Azaki pe na somo ya mutu te. Peut-être to koloba ke non, bazaki ko tindika na makasi. Mais il a compris seulement que muke oyo bandaki ko koya na maboko na ye. Ezaki ne ponzambe a permetaki ye ke asunga pe bato oyo baza ba deminu. Bato bazana makokite ya komiliesa, bato bazana makokite ya kozwa. Mais cet homme a résolu dans son cœur de faire le bien, sans que bate ya évangile, sans que ba mema na église, sans que akende na séminaire, sans que akende na ba retraite. Mais il a résolu dans son cœur de faire le bien. Oh bien-aimé, mitema na biso eza wapi lelo, pour que tous ba résolution malam, ya kosa makambo ko sepelisa nzambe. Ya makambo ekoki ko toucher trône na nzambe. Mais tipo yo ayoka ki évangile te, bilbelobi ke abandi ko sala yango continuellement sans que a espérer quelque chose. Ayeba ki pete ke soki moto asali malamu, nzamba ko pambola ye. Ateyama pete ke non pesa bongo eko pesa melayo, pesa bongo ko pambolama. Parce que azaki ne muyuda te. Bibelobi azalaki continuellement, c'est-à-dire ezalaki mololenge na ya kobika, ezalaki vie na ye, il faisait ça continuellement. Il craignait un Dieu qui n'a jamais entendu parler, mais il savait seulement qu'il y a un Dieu dans le ciel. Tikana banga na nzambe oyo pe na banda ko sambela. Abani ko seme biloko na maboko ya bato oyo azali ko zela quelque chose te. Abani ko seme ba omone na ye. Abani ko seme ba omone na ye. Mais non seulement abani ko seme ba omone, bibelobi ke abani pe ko seme eloko mususu. Oui, peut-être biso te comprendre kate.
que ça peut sémence prière. Yokanenge Bible za koloba. Il faisait beaucoup de monde au peuple et batiawa eux prier Dieu continuellement. Ça veut dire que tant que azali ko sala ba au monde nae en même temps pe azali ko bondela, azali ko sambela continuellement. C'est-à-dire que ce que bibi na tongo akena parade militaire avant qu'il akende ale abandi na ko sambela. Asengi nzambe na bibele asunga ye devant mitumba. Soka azongi na bitumba, azongi na mosala bandi ko sambela. Ma bondeli yandeko Corneille Zalaki ya non stop. Yango babenga kango vie de prière. Ane ko sambela. Mais azaki na pastorité. Et là ko ngana zali ko réfléchir yango wana. Azaki na pastorité to ko bane ke lelo to na retraite. Azaki na pastorité ko bane ke tozo matana ngomba. Azaki na apôtre to ko bane ke tozo na jeûne à 40 jours. Mais ce type a commis ça qui di solo na ye na nzambe vie na ye. Nzoka makambo ya bani ko sala ezalaki semence mobimba. Azur réflexe wana ya ko bonde la ka bien aimé pendant que nous prions continuellement. Ezali semence autres ezali ko semer. Vous allez remarquer qu'il y a plusieurs sortes de semences. Il y a des semences spirituelles et il y a aussi des semences charnelles. Bien aimé, il y a bani ko semer spirituellement. Abani ko semer ba prière et pas dans un Dieu qui n'a jamais entendu parler. Abani ko bonde là. Vous allez remarquer par suite que il y a solo ndeko azala qui évangéliser quand l'apôtre a koki ko yana ndako na ye ndesiko vous allez comprendre que mukolon toma e kozonga na Jérusalem et bitumbani na zoaki à cause de ces païens. Parce que personne ne pouvait aller voir Corneille, azaki un véritable païen. Batalibanda bande ko qualifié d'un païen. Mais ce type-là a créé qui intimité mon koboye personnel yena nzambe. Sans que batinda ye, sans que ba évangéliser ye, sans que ba memaye na église. Mais ye mon kona motema na ye a résoudre que azala na intimité na nzambe. Abanda ko mema vie de prière continuelle. Na ebite mutunini eli moko na tongo na pokwa oyo ce que ce sambeli combien de fois. Ce qui se mène au couteau ko sambela. Ba mususu akozela kaka tango problème est comme difficile. Ndako ko luka bato na nzambe. Ndako ko luka sika église ezalaka. Ndako ko luka bible na bibisika bosana ki komi na ba poussière. Tango makamezo marché tinde bani ko tuna mukoloni retraite ko na église. Mais un enfant de Dieu, un élu de Dieu, azana vie wana azana intimité wana tena nzambe, otobengi vie de prière. Mais notre bien-aimé, il a créé qu'intimité wana na nzambe. Alléluia. Et il le faisait continuellement. Mais yoka sikoyo, le Dieu de justice, le Dieu de bonté, oyo ayebaka toujours ko futa et loko nyonso moto akoseme. Et comment qui siko mukolo ya récolte, Nzambe atindi un délégué céleste, atindi un ange de cieux, akiti po ayako yebisa ndeko na biso Corneille, yoka makambo alobi. Bible nous dit que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui est entré chez lui. Alléluia. Batoboni lelo bazako sambela bazana ba église. Ils n'ont jamais fait cette expérience comme on a ange dans Nzambe. Ils n'ont jamais fait cette expérience comme quand même une voix de Dieu. Ils n'ont même pas fait l'expérience comme on a même visitation dans Nzambe. Batoboni lelo bazali na ba titre ministériel. Basa l'expérience où on a été. Mais regardez-moi cet homme. Oh yokutu azaki na titre moko ministériel te. Oh yokutu azaki na église te. Mais il a eu cette grâce. Ya kozwa messager céleste ko quitter la na moyi. Pe aye ko pesa ye récompense to message. Ya ba semence oyo ya bandaki ko sala continuellement. Oh bien-aimé. Quelle faveur oyo Corneille oyo azwaki. Mais pendant ce temps, na libanda bayuda baza komona ye lokola moto na mbindo, baza komona lokola moto na masumu, bayebi que c'est un païen. Mais lui, dans son cœur, il a une relation personnelle avec Nzambe. Et le jour où Dieu exauce Corneille, mutute ayebaki. Bien aimé, ce qu'on a créé intimité dans Nzambe, ce qu'on a bomoko dans Nzambe, tant Nzamba za kolinga ko exauce ya ko tuna mutute. Akobeta trompette même na kati na église na yote
akoki même pas koyebisa pe même mutu na Nzambe. Soko za na intimité na Nzambe, Dieu peut te visiter. Yo moko mutu za ko créer intimité na Nzambe. Soko za na vie de prière, soko za ko semer des choses, o ezali ko kende lokola solo malasi kitoko pa Nzambe. Récompense na yo ezali. Yango na Nzamba tinda ki ange. Abi ke kende koyebisa ye. Yo kam message ya ange. Le regard fixé sur lui, saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que c'est? Seigneur, je ne lis pas la Bible comme Batonios. Ce monsieur, comme je le répète, il n'a jamais été évangélisé. Mais comment est-ce qu'il a su que c'était le Seigneur qui l'a visité? Ayeba ki ndengeni ke o eza visitation ya nkolo. Alors que oyo nini nkolo. Tala motoyo. Alors qu'il faut comprendre que oyo zali ba démonter. Parce que nga makambo nga na lonaka. Se maso nga na za kolona. Diable te mutakoki ko visiter nga. Vina nga liboso na Nzambe. Diable te mutakoki ko visiter nga. Bien aimé, situation nyonso ko yeb na vie na biso. Il faut to yeba ke oyo za Nzambe, oyo za Nzambe te. Il faut to yeba que quand est-ce que Dieu nous visite? Quand est-ce que Dieu nous parle? Comment est-ce que Dieu bouge avec nous? Okoyeba yo moko ki ne nazali awa nazana communion na Nzambe mabondeli nga Nzamba yoki. Et Corneille le savait très bien. Abi que ça c'est le Seigneur. Visitation is ankolo. Tikankolo na bikamo a visiter Eli moko na ndako. Mbula oyo o remarqué ba signe ya visitation à cause ya misala yo salaka, à cause ya ba semence yo sema, à cause ya makambo minene au sema o mona loboko na Nzambe pe o comprendre que Nzambe aye ko visiter yo eza na kati ya ministère, eza na kati ya libala, eza na kati na misala na. Tu dois remarquer et comprendre rapidement que c'est la visitation de Dieu, comme nous le proclamons pour cette année, que c'est une année de l'abondance, il y a moisson, une année de l'excellence. Oui, yo moko ko ba ke ngai fona exceller nena tamboli na Nzambe oyo malgré bato bazo mono moto masumu bato bazo qualifier yo comme va qualifier qui Corneille. Bah il dit que Corneille c'est un pécheur, personne ne peut aller là-bas, mais Dieu savait qui était Corneille. Nzamba yeba que Corneille azana relation nini naye, ayeba ki bolumbu ya Corneille, ayeba ki ba intimité ya Corneille, ayeba ki motema ya Corneille ndenge Nzamba za ko yeba motema na yo. Bien aimé ata bato bazo ko qualifier yo na dimension nyonso, mais l'essentiel motema na Nzambe zala na bomoko. Komi défenda kate, komi justifia kate. Tika Nzamba justifie na ba récompense, tika Nzamba justifie na ba réponse, tika Nzamba justifie ndenga justifia ki Corneille. Bango ba yeba kite ke Corneille azai ko sa makambo malamu et ke bandaki ko seme biloko malamu mais ba ye ko menacer ntoma petelo. Babi pona nini okendaki kuna epa na mopagano wana. Peut-être yo pe ba traiter ka yo bongo, un païen. Na lo lenge no ya kozala na lo lenge no bazako bwakelo bambwakela mais yo na motema na yo est-ce que uzako yeba koza na bonne relation na Nzambe? La Bible dit na minute wana ange alobi na yeboye, l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia. Alors que makambo yo sala kawana continuellement ba prière na yo na ba omone makabo na yo ndengo sunga ka babola ndengo sunga ka bato bazana pasi makambo yo sala ka moto atindiki yote pasteur moko na sima na yote église moko te na sima na yo mais on meseni ka ko sala misala ya kitoko olinga ko mona moto azo souffrir te yeba ke e matie pa ina Nzambe. Alléluia. Nzoka biloko to sala ka ba comportement na biso ya tous les jours ezaka pe semence toute ba action nyonso biso to posa kana vie ezaka pe ba semence. Nzambe pe azalaka kosala attention na ba cadeau nyonso to salaka na makambo nyonso to salaka na ba comportement na biso même na ba prière ya biso moko vis-à-vis ya Nzambe. Nzamba salaka attention na yango ezalaka semence bien aimé. La Bible dit que l'ange lui confirma que tes prières et nikoloba abondela tellement mingi. Oh bien aimé, yo moto sambela ozomona e anoté 2018 au sambela au moni le côté olembi nangi ko ebisa yo ko lembate. Tes prières sont montées devant Dieu. Ezana kati ya trône na Nzambe, ezana tongo moko, ezana poko moko lokola poko na lelo
o nzamba alingi kotinda un ange atindi ye na nzela na munoko na moto ozoyoka pour te dire que tes prières sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Yeba ke nzamba se souvenir na eli moko na butu na lelo. Nzamba zali ko se souvenir na ba sacrifice nyonso yo sala. Nzamba zali ko se souvenir na mabondeli ya lolenge nyonso. O kota na zamba mabe, o mata na ba montagne mabe, o lala na etoko mabe, o lala na kitikwala mabe, o lala likolo na ba mabanga mabe. O kanisi ke pamba te. Eza semence oyo lona ki bien-aimé. Lola ezali ko se souvenir pona yango mbula oyo. Mbula ezali mbula ya ba souvenir ya ba action nyonso to sali ko poser. Ezala ya mabe, topé ya malamu. Bien-aimé, l'ange lui confirmant que ba prière wana na ba omone wana et manta ke pa ina nzambe, pe nzambe a se souvenir na yango. Alléluia. Ingi kolomake tango nyonso mutasala kama kambo, tango nyonso mutazali ko poser ba acte ezala ya mabe to ya malamu, nzamba azalaka toujours na sima ya ba acte ya bato. Azali ko tala nini mutazali ko seme, nini mutazali ko poser comme acte po ete na sima ya mikolo nzambe akopambola misala wana tope akotika moto amwasone oyo semence ya lonaki. Siko question na ngai ezali kana butu na lelo pona edi moko. Bien aimé 2019 oyo to bandi, o bandi na ba semence nini na maboko na yo. Parce que to bandi mbula ya sika, to lingi te ke tango to koma na fin de l'année, baninga musu bazako le kaliboso pona ko pesa ba témoignage, mais yo ozakuna koluka bandoki ya famille, koluka pasteur azana oxiote, koluka soki eloko nini, koluka ba bouc émissaire. Pourtant awa tomoni ke ndeko na biso oyo afutami na misala oyo ya bandaki kosala continuellement. Un ange est venu. Tala siko makambo nini esalemi. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Bible lobi ke tango ayamoni makambo yo abi siko ngana kosala nini. Alobi ke moi jalobi ne ke tinda basali na yo bakende na Jope kuna bakende ko benga ntoma na Nzambe akoyebi so makambo kosala. Bien-aimé, batindi batoma, batindi basali na yeba kende ko benga ntoma. Na butu wana kaka, Nzamba bandi ko talisa toma na Nzambe petelo. Atalisi ye, nate moko ezali ko utana likolo ezali ko kitana ba biloko ya mbindo na kati. Banyama oyo ezali ya mbindo biloko ekoki kolia mate. Nzamba za ko talisa alobi ke zwalia. Toma na Nzamba alobi ke nkolo. Ndenge nini yo yebi ke biloko ezali impur ozali ko pesa nga mosali don alia. Écoute, Nzamba yeko pambela mosali ne alobi. Ce que moi j'ai déclaré pire, yo koki komona yango impurité. Bien aimé, il y a des gens apparemment ozomone kwa moto mbindo, ozomone kwa matomasumu, mais Nzamba omona ebongote. Révélation ya vision yango ngina epsama na Nzambe soko zu vision na buto zu ndoto na butu kozala pressé na interprétation te. Luka bato bazana mafuta ya interprétation po ba pesa yo ba fungola ba code caché ya Nzambe pe langage ya Nzambe comprendre bozindo ya parole prophétique o Nzamba pesi yo na butu. Nzamba yebisi ce que moi je considère pire, toi tu ne peux pas le considérer impur. Et c'est comme ça nature ya bato. Tala nano motoko la toma na Nzambe mobimba mpetelo. Azali ko mona biloko Nzamba za ko pesa ya di azali ko discuter na Nzambe que ce sont des choses impures. Moi je peux pas toucher. Il y a déjà une église bino bozone moto ya masumu. Wana ko kiko yate. Église yango komi ya bandumba, mais yebisanga ndumba ya église ite akende wapi? Parce que kuna ndesika bato ya Nzamba tinda ka bango po babika. Momeli lotoko momeli masanga ya église ite akende wapi? La Bible dit que Nzamba ebise que Zoalia a résisté tête na tongo baboni ba messager baye. Baye bise et il a compris le message. Heureusement pour na ya komi na ndako Corneille. Bien mais botala makambo eleki. Botala siko récompense. Il y a semence ya Corneille. Corneille a yeba kite que un jour un apôtre de l'Éternel koki kozananda konaye. Tango aza ko sala makamone ya malamu, tango aza ko sambela, tango aza ko sunga bato, il ne s'attendait pas que un jour Nzamba tindela un apôtre dans sa maison. Abadai ko sala ngo naturellement na motema na ye parce que eloko wana ezala ki réflexe o eutaki na motema na ye.
mbala mingi biso lelo soko zo pesa moi ba 10 millions d'église soko zo pesa moi ba biloko no passer akomi na ndako no te komi mama na likambo mais Corneille nzambe ye moko akiko kanisela à partir ya semence na ye à partir na misala ya malamu ya badai ko sala atomboli moto na yabi ko kende ko pambola ndako wana oh bien aimé semence na yo ekoki ko tinda nzamba tindelo ba pakola mina na ndako na yo semence oyo zali ko semer est-ce que ekoki ko tinda nzamba tindelo ba sakoli po ba sakola likolo na yo ou bien misala semence yo ko sala bato na nzambe bazako lo ba ndeko wana mwana wana tokotala loba na nzambe to na nzambe te ba mingi bazali ndeko kanela bango a cause ya ma semence mabe bazali ko semer ya rébellion ya désordre au lieu moto nzamba pambola moto nzamba zako kanela yo mais awa bibe talisi bisoke Corneille alonaki misala malamu c'est Dieu lui-même qui s'est souvenu de lui et il a envoyé son messager. Alléluia. Bien lui que tant moto nzamba kobi na ndako ya Corneille. Maintenant le temps il y a récompense et bandit. Le temps il y a moisson, il fallait bouka sikoyo en abondance. Il y a lonaki biloko mibale. Alonaki d'abord liboso ma bondeli pe alonaki ba omone na ye oya bandaki kosala régulièrement. Mais Bible lobi que quand l'homme de Dieu est venu abandi ko fungola kaka bunoko na ye po aloba likambo ko kamwa eloko Philippe le magicien Lucas sombango na mbongo mais azoate le Saint-Esprit est descendu sur la maison de Corneille. Le fusion du Saint-Esprit o somba makana mbongo te et pas kolamina nzambe kitina ndako wana. C'était Dieu lui-même qui est descendu dans cette maison. Le Saint-Esprit de Dieu c'est Dieu lui-même. Quand le Saint-Esprit descend dans une maison, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est descendu. Et quand Dieu descend, c'est pour délivrer la maison, c'est pour bénir la maison, c'est pour changer l'identité de la famille. Et mukolo wana changement seulement qui na kati ya famille ya Corneille à cause ya semence mi balé o ya bandaki ko semer ya mabondeli na ba homone na ye. Le Saint-Esprit est descendu mbala moko babandi ko loba na minoko asika. Oh bien-aimé makami nene bandi ko salima babandi ko sakola babandi ko parler en langue babandi ko parler en langue babandi ko sambela. Et Yami Balé, non seulement besoin que Saint-Esprit, Bible dit que tali sabi soke, ntoma eko zwa résolution. Abi me bateau le ko la basi bazui moli musatu pona ni na pimi la bango baptême. Amemi bango na baptême, ba eko zwa siko di kabo Yami Balé sali. Famille mobimba babi ki sami. Eringi ko lobake bazala ki na promesse nzambe te, mais ba eko kota na alliance ya Israël, bazui baptême pe babiki. Le biko et koti na kati ya ndako. Bien aimé, ba acte mususu tuzali ko poser. Ezali ba semence eko ki komemela biso kufa to bomo ina kati ya ndako. Ba comportement mususu tuzali nango eko ki komemela biso kufa to bomo ina kati na ndako. Tala semence ya Corneille. Yango ememeli li pamboli ememeli pe salut. Ya ba ame nyonso ya famille, ya bana na ye, ya ba soda nyonso bazalaki wana, bango nyonso babikisami à cause ya semence ya Corneille. Oh bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tout ça l'attention? Na ba œuvre nyonso tozali ko poser. Na ba produit nyonso ya maboko na biso tozali ko simba. Ba acte biso tozali ko poser bien-aimé, ezali di kama pe ezali di pamboli. 2019 nous tozali ko kota. Il faut réfléchir na ba acte nyonso yo ko poser bien-aimé. Il faut réfléchir na comportement oyo ko ki ko afficher. Ba comportement ya mabe e be makape ezali pes lokola semence. Tango ezali toujours na haine na motema na yo, ezali semence. Tango ezali na ba comportement ya jalousie, ezali semence. Tango ezali na ba comportement moko ya songi, ezali pes semence. Tango ezali na comportement ya sorcellerie, ezali pes semence, ezali ko semer. Tant que vous avez un comportement, il y a violence, ils ont peu sémence. Tant que vous avez un comportement, il y a hypocrisie, ils ont peu sémence. Ba comportement nyonso, o to tangi no to tangite, ce sont des sémences au moto azali na yango, pe azali ko lona ye moko.
Si tu as une récolte, il y a il faut beaucoup en abondance. Il faut beaucoup selon nenge oyolonaki. Espèce ya nini semence yozaki nango yangonde ko buka. Ce qui yo meseni ko yokisa bato pasi semence no ka ko yokisa mitema bato pasi. Yo ko yoka pasi na abondance sikoyo. Ce qui yo meseni ko ledisa bato, yeba ke yo ko lela en abondance sikoyo. Ce qui yo meseni kaka ko kende ko lobaka kombo ya bato ko panza ka mabala ya bato oya yo ko panza na ndenge ya mabe ko leka kutu. Ce qui yo zalaka hypocrite bato bako salelo hypocrisie o ko regretter vie mobimba parce que ils a semence yo zanango il faut bukango pe en abondance. Oui, parce que la Bible dit ceci que ce qu'un homme aura semé il le moissonnera. Mais par contre ce qui mutazana ba bonne semence ndenge to moni ndeko na biso yazaki na semence wana ya libéralité ba semence ya hospitalité azo yamba bato na kati na ndako na ya bengi basali na nzambe bakete ko ya na ndako na ye mpetolo ye na délégation na kati na ndako na ye balali wana semence ya amour vrai kolinga baninga sans intérêt kolinga baninga sans que ozala na hypocrisie na motema koza na semence ya pardon ya kolimbisa pe obosane likambo. Mais comment moto azako kende na église mais akokoka kolimbisa te. Semence ya ko aider ba pauvre, semence ya ko aider ba orphelin, semence ya ko aider ba veuve, semence ya ko sunga misala na nzambe. Nalobaki tantôt wa ke ezana bato mingi akende ke église te. Moi je me souviens en Afrique na Angola tango tozo tonga église. Bande ko mingi bazaki bayaka ko sambia na biso te. Mais au moins, motazo le kabi papa $100 nanga obakisa moi quelques briques pour na église. Ailleurs en église te. Abakisi. Mais au moins bateau bazana na kati na église, tindenge église sili. Abimisi même coûte $100 te. Tant bozo pesa kuna banani bako pesa $50 pour na boy. Ye bandi ko tane côté mususu. Abandi ko lia mine. Abandi ko fungola Bible na ye. Azoka engagement mon côté même ce ko azu engagement ko pesa te. Mais Bible bien ça peut semence. Bible talisi bisoke ndeko oyo alonaki et Dieu se souvenir de lui. Donc 2019 ezali anon nzamba ezali ko se souvenir na ba comportement nyos na ba acte nyos na ba semence nyos oyo biso tozali ko semer pe tokoyeba ko récolter yango en abondance. Récompense ekoki kozala mokete pourquoi? Parce que tango nzamba pamboli Corneille akoki kotikela ete ezala kaka na dose ya bamba offrande ya ba omone oyo apesaki nzamba akoki afulusi ye apamboli ye apesi meme sali oyo eza na valeur ya mbongo te. Bien aimé lipamboli kola kopeso akobikiso na ba maladi moko oyo mbongo yo koki kopesa na hôpital ekokoka kutu te. Nzamba akoki ko épargner na ba danger ya ba sorcier. Nzamba koki ko épargner na ba danger ya ndenge na ndenge oyo koki ko somba ngo na mbongo te souffle de vie à cause ya ba semence malamu yo zali ko sala na misana nzambe na ba domaine nyonso ya vie bien aimé semence nyonso oyo biso to kolona to ko buka yango en abondance. D'ailleurs na ngi ko sakola kwa moto nzambe ke ba nyonso oyo ba seme malamu na kati na etonga na nzambe ba oyo bazali ko continuer ko seme malamu na kati na société ba buka ngo en abondance au nom de Jésus. Bi pa nyonso bino bozwami o nzamba kanisela bande ko bana na nzambe nyonso tanto sali célébration Stockholm 2018 nzamba pambola ba nyonso basungaki anazali ko mona mwana nga mama Gode Mambo anazali ko mona na mepsa Efrata bango nyonso anazali ko mona basali na nzambe lokola ba LG Peniel anazali ko mona lobato lokola ba bomoko ya mboka Momo Digital nini ba contribuer ba mususu ko senga te azali ko pesa ye moko parce que ça pour la gloire de Dieu bobukango cette année en abondance au nom de Jésus-Christ. Ça dit que na ba domaine nyonso bien aimé oyo biso to koyeba ko semer nzamba koki ko bosa na te ke poto ko na ko bukango. Corneille oyo abandaki ko lona mais nzamba kanisiye aye ko moissonner en abondance, a moissonner fusion Saint-Esprit, a moissonner baptême d'eau, a moissonner sali ya amenaye pe ya famille mobimba. Il ngi ko loba ki a parti ya makambo oyo ya salaki e memeli famille na lobiko. Tika nzambe a cause ya semence na yo échanger histoire ya famille na yo. Tika nzambe
à cause ya semence na yo et changer histoire ya bana na yo. Tika nzambe à cause ya semence na yo et changer histoire ya libala na yo. Tika nzambe à cause ya semence na yo et changer histoire ya ministère na yo lelo dans le nom de Jésus-Christ. Ba misala mususu tozo sala yango oyo. Chaque semaine tozali awa devant bomoko mboka na télévision. Okoki pe ko semer pona ko soutenir émission oyo. Okoki pe ko semer pour te émission oyo to kende nango na ba dimension ebele. Okoki pe ko benga na bomoko mboka kaka poto bondela pona yo te mais pour que olingi ko semer ndenge ndeko na biso Corneille asalaki. Lole ko bosa na yo te. Numéro na biso ezalaka wana butu moyi. Na na mona te motabengi ntoma na bengi pona semer na kati émission le temps du sali parce que émission e pambola kabiso émission toyoka ka mongongo na nzambe. Na na yoki yango te. J'espère que cette année le quoi toyoki maloba na nzambe tokobanda koyeba bisika nini toko semer po ete tobuka pe ememela biso lipamboli. Tokotanga na mokana na Proverbe chapitre 28 le verset 27. Tokotanga na mokana na Proverbe chapitre 28 le verset 27. Natangi na kombo na Yesu. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de la malédiction. Awa Bible talisi biso oyo azali ko pesa na babola akoki ko kufa na nzala te, akoki ko kauka te, akoki ko zanga te, akoki ko lela te. C'est alors na ye ko comprendre que Corneille a zouaki révélation di kambo yo sans ki atanga Biblia, sans ki ayoka maloba na nzambe, a comprendre que non tango to sunga ka babola, tango to sunga ka bato mususu disette koki ko ya na ndako na biso te, pauvreté koki ko ya na ministère na biso te, pauvreté koki ko za na famille na biso te, ko kauka koki ko za na bana na biso te. Tango to ali ko semer pona tina na bato bazangi moyen, tango pe to ali ko semer na misala na nzambe, nzamba ko tika te ke yo kauka po ayebi ke par na nzambe ezali. Mais oya ko kanga miso ya zali charger na bilakeli kaka. Oya ko ba ke ya lona contraire na misala malamu. Bible pesiye déjà réponse. Ya wana bien aimé komona ke nzambe na bikamwa atala kate ata moto angwa zana mu moto ya masumu bino bozali komona lokola moto na masumu mais nzambe azali kotala masumu na ete mais nzambe azali kotala semence oyo ye azali kolona. Tala verset moko na sepela kinango na mokana na Romains chapitre 5 le verset 20 à 21. Romains chapitre 5 le verset 20 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Na sepela ki na version. Na sepeli na ngoli susu. Na diko sepela koyoka makambo oyo. Na zui paragraphe ya mibale. Na zui paragraphe B na yango. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oh, bipai wapi e monana ki lokola masumu, bipai wapi e monana ki lokola kufa, ngolu eye ko fuluka, eye ko surabondé. Corneille oya monana ki lokola moto na masumu parce que azaki soda, bato bazaki kotala bilamane ya bo soda, bato bazaki kotala lolenge na ya kotambola, bazaki koyeba intimité ya Corneille te. Mende bisika wana nde grâce nzambe eye ko sirabonde. Bien aimé tika grâce na kolo sirabonde na ndako na yo. Grâce na kolo sirabonde na famille na yo. Grâce na kolo sirabonde na ba nyonso. Ba bazali ko mona na lokola bato na mbindo. Pourtant ba kangami na nzambe. Pourtant bazali na bonne semence. Pourtant ozali ko salela nzambe avec un cœur sincère. Grâce nzambe sirabonde na vie na yo. Grâce nzambe sirabonde na bana na yo. Grâce nzambe sirabonde na ministère na yo. Grâce nzambe sirabonde na tout ce que tu vas entreprendre. Parce que quand la grâce de Dieu vient, ezali eloko yo faveur oyo yo kokaki kozwate, mais ozui yango yo fele. Corneille azwaki grâce oyo ameritaki yango te parce que azaki juif te. Azwaki même pas libat ici, mais azui ngolu ya visitation ange ensemble, azui ngolu ya sali na famille na ye. Yo pe o bénéficier na même sali na butu na lelo, na ndako na yo, na libota na yo, sali elanda yo.
en abondance. Grâce à Nzambe et sirabondé. Di pamboli na nkolo et sirabondé. Yangwana tolobi ke ezali tango ya moisson en abondance. Et nous koloba ke là où le péché abonde, la grâce de Dieu sirabonde. Bi pai wapi kufa ezalaki bon moyi et sirabondé. Bi pai wapi ko kauka ezalaki ko fuluka esirabonde bipai wapi ba porte kangamaki bikuke fungama en abondance ozanga kutu ko sala choix yo moto boza mosi age ya kobala kokisa mozo ko bala te ozanga ta choix ya kopona mibali baya na lolenge yo moko ko zanga kutu na choix ya kopona nani oyo nazwa kino kota lisuma bondeli potu na Nzambe nani kati na bango po bango nyoso ba kozala toujours ba excellent bango nyoso ba kozala une bénédiction la grâce sirabonde dans ta vie butu na lelo grâce à Nzambe sirabonde na vie ya Eli moko excellence sirabonde na vie ya mutu moko ba nyonso bazali koyoka na butu na lelo na beleli grâce en abondance na bomo ina bino na beleli grâce en Nzambe bipai nyonso bazali kolela lela grâce sirabonde. Parce que année autre bazali année excellence et puis excellence yango ezala en abondance. Yami bale tokokende kotanga na mokanda na Matthieu chapitre 13. Yoka bien-aimé. Tango tozali kotanga makambo yo banda ko méditer ngo comprendre que message yo ezali pona tina na yo. Eza message moko prophétique pona tina na yo pona mbula oyo. Totangi Matthieu chapitre 13. Tokobanda na verset 24 peut-être succès dans verset 30. Matthieu chapitre 13 verset 24 jusqu'au verset 30. Matthieu chapitre 13 verset 24 jusqu'au verset 30. J'ai lu au nom de Jésus. Il est proposé une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé, un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que le gens dormaient, son ennemi vint, s'aima livré parmi le bleu et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait des fruits, livré Paris aussi. Les serviteurs du maître de la maison virent, lui dit: Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrés? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant livré, vous ne déracinez en même temps le bleu. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Parole du Seigneur. Bien-aimé, yoka eloko moko. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur proposa une autre parabole. Parce que parabole ezali réalité to vérité moko oyo nkola bombi alobeli yango na lisese. Alobeli ke bokonzi na Nzambe, makambo Nzambe ezali lokola moto moko aloni bilanga na ye azalaki na semence malamu, aloni mbuma kitoko na bilanga na ye, aloni bleu po ete basalela yango farine. Mais si matango epusani, mosali ya moto oyo aye kotala bilanga aye komona ke matiti mabe ivre pe ebimi na kati ya bilanga wana. Parce que bambuma déjà pesema ki singla ki siko basala moisson. Alobi ke papa, mais yo olona ki mbuma malamu, olona ki blé, e bandi boni na kati ya bilanga tomona lisusu ivre ebimi kuna. Est-ce que moi ezali to pesa biso ndingisa toke na ko arracher yango mokolo bilanga alobi te tika tango na yango ekoya. Parce que soko ke kolongola yango sikoyo eko bebi s'appelle lisusu semence oyo biso tolonaki ya bleu. Mais na tango ya moisson tokoloba boko bandana no liboso na ivre pe boko kanga yango mazita simana yango boko kende ko tumba yango na moto. Na simana yango boko zwa semence nde boko tia na bitunga. Le Seigneur a voulu nous faire comprendre un message profond alobi ke ezali parabole. Il y a royaume des cieux
ezali maloba ya bokonza nzambe ezali lisese ya bokonza nzambe oyo esengeli kaka baelu nde bakoka kodéchiffre yango mpona kocomprendre nini nkolo alingi koloba na biso mpo na mbula oyo ya 2019. C'est-à-dire que na vie na biso tango tozali kovivre quotidiennement, nous avons des semences que nous semons na ba vie na biso, na ba église na biso, na ba ministère na biso, na ba ndako na biso. Vous allez semer tous les jours. Vous allez remarquer que yo allez kolona ba semence ya kitoko. Mais na peu de temps boye, au lieu de récolter oyo allez kolona, obandi ko récolter, obandi ko mona ba mbuma mosusu ndezo botana sika na semence yo lonaki. O sali bato malamu, babandi ko zongi selo, obandi ko récolter sikoyo mabe. Oyoka bato mosusu mengai vraiment na conseil sur bato malamu te. Nini ngana za ko sunga bato menga basunga kangate. Ngaso kina sungi mutu. Eko kila ngaka problème na tiki makambo ya ko sunga bato. C'est-à-dire que vous avez semé des bonnes semences, mais vous n'avez pas récolté la même semence que l'ansamana oyolonaki. Et ça fait très mal dans mon thème. La Bible dit ceci. Awa, moto ya lobi kete, beaucoup de nano kolpiko la yangote. C'est par là que nous comprenons que attaque yo sali makamba malam. Et que ceux qui ennemis aye ko semer semence mosusu ya mabe. La Bible dit qu'il y a un temps où yo bakoki ko arracher semence wana oyo to bengi ivre. Bien aimé, Satan nde azali ennemi na biso. Ye ayaka ko semer ivre na bomo ina bato. Akoki pe ko semer ivre na ba couple. Akoki pe ko semer ivre na ministère. Akoki pe ko semer ivre même na kati ya nation. Akoki même ko semer ivre na kati ya ville. C'est-à-dire que bino bo meseni na ambiance ya malamu, mais yeso ka komi wana ye na semence mosusu. La Bible dit qu'il y a un temps où Nzamba ko permettre que ba arracher d'abord ivre. Pe ba kanga yango na ba mazita, pe ba tumba yango na moto. Et le temps est venu où ivre nyoso faut kangama. Où sengeli ki mbuma nyoso Nzamba lona kite na vie na yo ba nikango pe ba boka yango na moto. Dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi na poko na lelo. Le Seigneur nous a donné le pouvoir, l'ordre. Yako kanga d'abord ba ivre nyoso. Semence nyonso o Nzamba lona kite na vie na yo. Semence nyonso o Satan yaki ko implanter na vie na yo. Semence nyonso ezali ko pesa yo pasi. O ezali contre na semence ya Nzambe. To bandi ko kanga ngo na butu na lelo pe to bwaki ngo na moto. Parce que l'ordre ya ko bwaka na moto euti pa nkolo. Dans le nom de Jésus-Christ. Balobi ke boko arracher yango. Voilà pourquoi par la puissance du Saint-Esprit, na bandi ko arracher ivre o ezana kati na ndako na yo. O ezali ko lelisa yo butu na moy. To bandi ko arracher ivre ezana kati na ba fer na yo. O ezali ko lelisa yo butu na moy. To bandi ko arracher ivre koti kati na bana na yo. Ivre koti na ba relation na yo. Ivre o satana. Bible lobi ke mosali ya tuni ke mais d'où vient cela? Ivre uti wapi? Mpekolo bilanga lobi que c'est l'ennemi qui a fait cela. Oh bien-aimé, ennemi a koya ko semer trouble na kat na ba famille, ennemi a koya ko semer trouble na kat na ba couple, ennemi a koya ko semer trouble na ba église. Ce quoi continue église on faut bato ba panzana. Ce quoi continue groupe ya chorale il faut panzana. Ce quoi continue comité moko ya soutien comité il faut panzana. Ce quoi komisika bato bazo ko kumisa nzambe il faut ba panzana. C'est l'ennemi ayaka na ivre pour na tina ko détruire ces menseigneurs sur malamu. Ce quoi continue église bato bazali ko sunga moto nzambe. Babandi ko pekisa e ko sala ngote. C'est l'ennemi, on est un vrai ennemi. Si on dit que moto moko azui engagement, ya ko soma ba instrument na église, ya ko sala makamba kitoko, l'ennemi ya ko ya na opinion contraire. Akoya na ivre pour na ko décourager ba bonne volonté. Et na poko na lelo, to bandi ko kanga ivre nyonso, pe to tindiki yango na moto dans le nom de Jésus. Force nyonso ya ivre. O Nzamba lonite na vie na yo. O semence nyonso Satan akoti na kati na ndako na yo. Ezala ya maladie. Ba semence mususu Satan akoti sa keza ya maladie. Ezali ya ba échec. Ezali ya kolela lela. Ezali ya solitude. Ezali ya makambo nyonso ya mabe. Yango wana de to bengi yango ivre. Ivre ezali ba échec répété. Ivre ezali ba pauvreté répété. Ivre ezali souffrance moko continuelle.
ivre ezali célibat moko prolongé, ivre ezali makambo nyonso ya mabe o semence diable akoti lelo tozali kokanga ngo ko brûler yango au nom de Jésus. Année oyo ivre ko fanda na kati na vie na yo te, je le déclare en tant que homme de Dieu. Année oyo ivre nyonso ennemi a semé na kati na ndako na yo, ivre nyonso ennemi a semé na kati na environnement na yo, ivre nyonso diable a semé na kati na église, to bandi ko brûler yango moto na nzambe et qui tapona ko détruire et détruire célibat et détruire nyonso ya mabe et détruire nyonso ya monde de ténèbres oyo satana aloni pe ezali ko peso kimiate. Bien aimé, na ndako na Corneille, sima na Corneille ko zoba biloko oyo Bible talisi biso ke azalaki ko moissonner récompense résultat kitoko ko ute pa na nzambe. Tango Saint-Esprit azali ko kita na ndako na yo, obandi ko récolter siko oyo lonaki, oko récolter esengo, oko récolter restauration, oko récolter élévation, oko récolter bénédiction. Wana ezali ba fruit ya semence ya malamu oyo biso tolonaki. Soko meseni ko sala malamu, yeba ki koza toujours motone sengo. Nzamba ko permettre ke osepela na vie na yo, ako sepelisa yo. Okoki ko kufa te kaka moto ya kolela lela. Okoki ko kufa te kaka moto ya ba pasi ya kozanga. Il faut nzamba sepelisa yo avant que yo kufa. Yango ezali ba fruit ya nini ya semence yo lonaki. Pe oko sepela en abondance. Kobosa na yango te. Restauration tango ezali koya en abondance. Élévation tango ezali koya en abondance. Pe bénédiction na nzambe tango ezali koya en abondance. Yoka bien-aimé, tokotanga na mokana na proverbe liloba oyo epambola eli moko afuluka en abondance. Liloba na nzambe échanger libota moko en abondance. Liloba na nzambe échanger ministère moko en abondance. Proverbe chapitre 10, le verset 4 à 5. Proverbe chapitre 10, le verset 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main de diligent enrichit. Celui qui amasse pendant l'été était fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson était fils qui fait honte. Alléluia. Nakotenga na verset 5, na paragraphe 2. Celui qui dort pendant la moisson était fils qui fait honte. Mais celui qui amasse pendant l'été était fils prudent. Bien aimé, ezana bato mosusu azali ko sala soni ya libota na ye. Azali ko sala soni ya vie na ye moko. Parce que c'est maso ya lona kitanga ko banda ko récolter yango et ko sala soni otali moto bimem. Est-ce que tata mobimba koza lokola yete? Maman mobimba koza parce que azako récolter semence ya o ya lona ki. Azali ko sala soni ya famille, azali ko sala soni ya ekolo, azali ko sala soni ya ville, azali ko sala soni ya libota. Mais bato Bible lobi na biso ke mbula o ezali mbula te yo omisal omiyo ki sa soni yo moko, mais yeba ko za na semence moko kitoko parce que na été nde makambo ezali ko sala matango balinga bazali ko sala misala elingi ko batango bato bazali ko semer tango bato bazali ko zo ba bonne résolution tango mutu na mutu azali ko tala comportement ya vie na ye ndenge nini akoki ko tambola. C'est ça l'été. Et Bible lobi ke moto akoki ko sala makambo ya boy ako amanse yango ako o azali ko lala te pendant moisson azali moto moko azali prudent. Ça dit que stango yo azali ko lona okobuka pe avec esengo. Nakokende ko pesa verset moko mpoke tokende ko sukisa. Tolingi ko sambela. Tolingi ko sambela na butu na lelo. Totangi na mokana na Psaume chapitre 26. Psaume 126, je vous l'ai dit, verset 5 à 6. Tika moto moko amassé la bénédiction. Psaume 126, le verset 5 à 6. Psaume de David 126. Bien-aimé, les lois qu'on a dit pamboli tolingi ko sambela. Yo kanenge Bible lobi na biso na Psaume 126, le verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en plaira quand ils portent la semence revient avec allégresse quand ils portent des gerbes. Parole du Seigneur. Et là, on a retenir à Balobi.
Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Bato o bazali kolona na kolela na pasi na pinsoli na miso. Bien aimé, kolona makamba malamu, kozala na comportement ya malamu, kozala na attitude ya malamu liboso ya Nzambe, et ça paie des choses, ce sont des sacrifices. Mais mukolo nzamba kofuta okobosa na ba sacrifice nyonso, okobosa na ba pasi nyonso. Tango bazali ko ba ke tokende na ba veiller na église, ezali semence bien aimé, tellement kende veiller. Tango balobi ke retraite ezali na église, kota retraite ezali ba semence. Tango balobi ke tozali ko mata na ba séminaire, yo kende séminaire, ce sont des semences. Ce sont des semences parce que tu vas moissonner. Oh, alléluia. La Bible dit que mais okobukango avec des chants d'allégresse na banzembo okobosa na kutuke au beta bajene à 40 jours, au beta bajene à 21 jours, au beta bajene à 5 il y a 3 jours. Parce que les pamboli kozala tellement monene et continue banda ko yemba et continue banda ko kumi sanzambe et continue banda ko témoigner ka pamba ba église nyonso ko côté faut témoigner parce que tu as vu la main de Dieu. Bien-aimé, Bible c'est kotali sabiso. Celui qui marche appellera quand il porte la sémence. Il revient avec l'allégresse quand il porte des gerbes. Tango nzamba kolongolo na kati ya célibat, tango nzamba kolongolo na stérilité, tango nzamba kolongolo na ba blocage ya famille, na esprit de mort, okobanda koza moto ya sengo, parce que lola est kofuta yo. Année oyo, ezali année ya moisson, il faut moissonner en abondance, moissonner di pamboli, moissonner esengo, moissonner avec chant d'allégresse. Nzamba lingi ke bandako ya bandimi, ya ba elinyoso, banzembo ya esengo bandako yembama. Obandi ko kombola ozako yemba pona nini déjà kuna fiancé afia monani basi ba latisa ki obagi ya fiançailles etikali kaka mikolo babandi ko bongisa déjà obanda ko kombola ozako yemba ozako kalinga mwa mbisi kuna na cuisine ozako yemba des chants d'allégresse partout parce que mosala esika ezwami, parce que ba promotion matira mosala, parce que ba faire kuna ezako marché, parce que nzamba bandi ko visiter bana, parce que moi si kuna doke ko pambwama mobali a su promotion. C'est ça le chant d'allégresse au Nzamba lingi pona 2019. Lola ebanda ko pesa motomoko nzembo ya sika a cause ya lipamboli. Lola ebanda ko futa motomoko a cause ya semence oyo zali kolona. Bien aimé, lola e futa biso na butuna lelo. Tolingi ko sambela. Na ninge ki yo banda ko tala shiko semence nino semina maboko. Oye ko tinda nzambe tango ko pambola yo. O banda ko yemba nzembo ya sika. O banda ko kumisa nzambe pamba. O banda ko beta ba témoignage pamba. A cause ya misala oyo zali ko sala. Bien aimé, banda ko réfléchir. Tala semence nino koki ko tambola. Ba Seigneur, tiens la bonne semence na maboko na ngai. Pesanga comportement bien. Pesanga makasi na mabondeli. Pesanga motema ya kosunga misala na yo. Pesanga motema mbula oyo. Batindi kangana makasi tena likamu na Nzambe nga moko na esalela ona bolingo. Pesanga motema ya ko soutenir ba ministère ya basali na Nzambe o ya solo batelemi na ino. Kozela teke mosena Nzambe akoya bongo yozala moto liboso ya ko publier, mais soutenir ba bazana no makasi ba bazaya ko telema, soutenir ministère na bango, soutenir ba église, soutenir ba servante, soutenir ba onyonso bazali ko ganga butu na moi. C'est le moment ya ko semer makamba kitoko. Pesa bango considération. Et Dieu va permettre que on moissonne avec un chant d'allégresse. Je le déclare dans le nom de Jésus. C'est m'enseignance ivré au diable l'on a qui n'a pas 2019 et cause la arraché. C'est m'enseignance il y a sorcellerie batia qui n'a pas nanda konayo. Tu as dit quoi arraché yango. C'est m'enseignance il y a maladie chronique, il y a maladie incurable, il y a lié il y a famille, il y a blocage de famille. Tu as dit quoi arraché yango peut te boire qui yango na moto. Dans le nom de Jésus, c'est m'enseignance on zamba l'on a qui na vie na yo, ezali ko lelisa yo, ezali ko lelisa mwasi na yo, bana na yo, nous tozali ko arracher yango au nom de Jésus. Ainsi dit l'Éternel, en fait que le chant d'allégresse to banda ko yoka ngo na ndako na yo, le chant d'allégresse ba voisin no ba banda ko yoka ngo, le chant d'allégresse bana no ba banda ko yoka, parce que Nzamba visiter ndako na yo. Tendre Père, le Dieu de toute puissance, to pambolio pona tiena maloba o kolo bana na nyonso basimbi semence na bango na maboko o bazui décision ko tambola na mbula oyo dans la crainte, dans le tremblement.
Bo bazui résolution Nzambe ko sala makambo malamu mtika babukango au centuple au nom de Jésus. De la même manière Nzambo visita ki Corneille o azala ki qualifié d'un païen. Yesu Butuna lelo visiter ma bota, visiter ma famille, visiter ma couple, visiter ma union son Nzambe, bazui résolution ya kotambola na yo na ba bonne semence et Yesu lola e mona bango batato la munene na yo. Merci parce que ko sala au-delà na oto sengi yoka kolela na mwana moko na ndako bipai bazwami to pamboli bango à travers cette parole dans le nom de Jésus qui est notre véritable Dieu tolobi. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Tika Nzambe na bikamwa ako kisamaloba oyo na ba nyonso o bazali ba élu na ba nyonso o bazuli baku ya kolanda biso poko na lelo tika ba nyonso bazali kotalela Nzambe ba nyonso ba yokili loba oyo Satan a arraché biloko nyonso mabe na bandako na bino butu na lelo bolala na kimia butu na lelo bozala bato ya kopambwama mbula oyo bo exceller en abondance moisson na bino e pambwama bozanga esika ya koboma mapamboli pe botatola ki Yesu aza Nzambe na pamboli bato na Nzambe nyonso na pamboli mwasi na ngai evangeliste Sephora Likenja na pamboli bana ya MEPSA ndenge na lobaki na pamboli pe mosali na Nzambe Dr Ezaïe Saïf na pamboli mama na biso Marlette na pamboli bana ya MEPSA nyonso na pamboli ba femme engagée na liko pambola lisusu mama Mosakoli Mete na pamboli ba nyonso baza tellement ebele na pamboli mama Micheline vraiment la servante de Dieu Nzamba pambola yo Nzambe akanisela mingi na pamboli mama Giselle na pamboli ba nyonso baza kolanda biso na Berlin boza kuna ebele naza komona na Allemagne na pamboli Bero na Kinshasa mokambi Bero tika Nzamba pambola yo na libambu ministry na pamboli Sele Rita na pamboli ba nyonso baza kolanda biso na Kinshasa na pamboli ba baza kolanda biso siko na Angola na zali komona vraiment bozebele moyeto tanga bino so ezalité na pamboli servante de Dieu ya Lolo Saint na pamboli ba nyonso bazali na ligne surtout basali na Nzambe bo pambwama bo bonde la bingi pona basali na Nzambe mosusu pe ba na Nzambe na pamboli mama Beatrice Njolu na pamboli mama na biso Caroline Landu na pamboli ma fille Gode Mambu na pamboli ba nyonso bakolanda émission oyo na sigma butu ezala malamu aneo ezali aneo Nzamba zali ko arracher ba ivre nyonso na bandako na bino ba ivre nyonso na ba projet na bino ba ivre nyonso semence oyo bino bolona kite Nzamba lona kite tozali ko arracher ngo pe ko boka ngo na moto au nom de Jésus. Tokokuta na lisusu mercredi prochain soki Nzamba akomisi biso tozana ba programme mususu ya sika o Nzambe alingi kopesa biso bozala toujours attentif na bomoko ya mboka parce que soki bomoko ya mboka te wapi lisusu tokokende tika Nzamba pambola papa na biso digital momo na machine pe akanisela mama na biso Pauline momo na ba nyonso oyo bazali kolanda biso na butu na lelo tokutani mercredi prochain na bolingo na Nzambe Nzamba pambola bino ciao. Kiso banta pekato esoma jende ayi be ngalo ya